Morning Info lingala journal ya peuple mbote na bino nyonso na esengo nyonso tofongoli ya lundi 26 mai 2025 pour la rotation de président de la République ya Burundi, président en exercice ya mécanisme régional ya suivi ya accord cadre pour la paix, sécurité et coopération pour la RDC et la région. Évariste Ndayishimiye a Komaki na ville province à Kinshasa dimanche 25 mai pour la séance de travail na homologue na ya RDC Félix Antoine Tshisekedi. Tu le moto pour suivre édition na biso na Ngambuya. Assemblée nationale pour la rotation de membre ya commission défense paix sécurité assemblée nationale paix ya PAJ bazalaki outillé na oyo et tel bon réforme ya la police paix ya contrôle parlementaire na secteur ya sécurité et héritier mapindemi apesi mi va détail. Ba échange autour ya projet de loi oyo ezali kolobe la programmation ya mise en œuvre ya réforme ya police nationale congolaise pour la période kobanda 2025 na 2029 yango etalisaki vraiment ancrage na clôture ya atelier ya renforcement ya capacité ya parlement pour na projet oyo pe lisusu elobelaki contrôle parlementaire ya secteur ya sécurité na mo ya clôture président ya commission défense paix sécurité député national Ribens Mikindo ye atalisaki ba échange oyo interaction yango ediraki 3 jours ya atelier oyo na secteur ya sécurité pona koede na mbala moko kosala ke makambo etambola na ndenge ya malamu na cadre ya réforme pona Fatouma Sira Diallo alobi gouvernance réforme ya secteur ya sécurité 3 jours oyo ede makasi pona ko jeter ba base moko ya malonga pona compréhension ya ba engin oyo ezali lié na gouvernance pe na réforme ya secteur ya sécurité 3 journées oyo et permettre ko kolisa ba structure parlementaire fondée na responsabilité moko efficace pe na transparence na secteur oyo ezali bongo sensible na phase oyo ezali 3e ya Jean Fatoumata Sira Diallo atalisike programme d'appui à réforme ya police eza na cadre ya dynamique pe ko soutenir ba membre ya deux commissions yango alobi pona ye privilège ya ko accompagner ba moment oyo ya renforcement ya capacité. Fatoumata ye a déclaré qu'azali convaincu na ba échange oyo e yibi na ko salema Bosimba ke représentant ya Union européenne alobi azali rassuré na engagement ya parlement congolais et ko aider ba yiba na ko accompagner convenablement processus oyo ya réforme. Boye loi oyo ya programmation ya réforme ya police nationale congolaise ezali instrument moko juridique pe décisif et ko permettre na police nationale congolaise ayeba na ko répondre valablement na ba défis sécuritaires na secteur ya ba droits fondamentaux ya l'homme. Et Sengeli Bosimba ke atelier oyo ezalaki organisé na commission défense sécurité ya assemblée nationale yango esalaki 3 jours soit ko banda mardi 20 kino jeudi 22 mai 2025. Namasola primature bosengeli koyeba ke premier ministre Judith Suminwa Tuluka a komaki na ville ya Kananga weekend eleki epai wapi a communicaki na full moko ya makasi Nathalie Kaila Kapenda erisi mapindemba bisimu wa détail. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a komaki samedi na chef-lieu ya Kasai Central pour la visite officielle descente et ezali ko s'inscrire na cadre ya volonté ya ko s'imprégner na ba réalité locale pe ko renforcer unité nationale na temps ya ba défi sécuritaire. Premier ministre a ajouté que démarche oyo eko permettre ba identifier ba contrainte oyo ezali kokuta na côté kuna na contexte oyo premier ministre a noté visite na ye pour na ko rassurer que population oyo azali kuna ba se renforcer na ba synergie entre Kinshasa na ba administration locale na bokomi na ye premier ministre ayambamaki kitoko epai ya population oyo bayeki ebele pona kokutana na ye akendaki bongo na place de l'indépendance ya Kananga chef-lieu ya Kasai Central epe wapi atenaki discours moko ferme arondaki hommage na ba force armée police nationale pe ba patriote combattant ya wazalendo oyo bazali kobunda contre ba ennemi. Premier ministre annonçaki suivi personnel ya ba infrastructure vitale parmi ba projet phare o ezalaki évoqué kuna ezalaki bongo route Kananga Kalamba Mbuji pe réhabilitation ya ba réseau hydraulique yango wana ngai banda banomaki ngai nalobaki funa tambola nazo gérer ba problème en mboka à partir à Kinshasa mais funa tambola ata na okene na ba territoire nyonso tuté mo mwana koma na ba chef lieu pona solo na batu naye ba pe ba problème na bino eza nini ata na Kinshasa to yebi yango
mais ezalaka toujours eloko motu ya kosolola na bato bayebisa yo bon bozosala awa me koto oyo eza bien koto eza kitoko te bomonisa bongo te. A insisté qu'il lisusu sur engagement ferme ya gouvernement ya ko-réaliser o nyonso esengeli na ndenge ezalaki promis mpo na bahabitant ya Kasai Central. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka na séjour na ye na Kananga azali accompagné na ministre ya mine, vice ministre ya intérieur pe lisusu ba élus nationaux ya Kasai Central. Sur place, na ville ya Kananga, première ministre Judith Suminwa Tuluka a visité différents chantiers pour na kota la évolution ya misala. Nathalie Kaela a plus de détails. Pas de repos pour la chef ya gouvernement. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka azalaki na terrain mokolo ya dimanche 25 mai et pe wapi alingaki ko s'imprégner na ba réalité locale. Visite o ezali ko marqué engagement concret pe ba symbole fort a débutaki liboso na messe na paroisse universitaire ya Saint-Marc et pe wapi archevêque ya Kananga Monseigneur Félicien Tambwe azalaki ko consacrer messe oyo. Après wana chef ya gouvernement akita ki bongo na site ya projet Mégatron centrale solaire wapi epai ba mégawatt esengeli et alimenter éclairage public pe usager ya société nationale ya électricité SNEL ya Kananga. Kati na projet oyo premier ministre ayokaki ba explication ya ba responsable pe a insisté ki na o etali relance moko immédiate. Bosimba ki chef ya gouvernement akendaki lisusu ko inspecter route Kananga Kalamba Mbuji axe vital o ezali ko relier République démocratique du Congo na Angola. Yango eko se connecter na Kasai Central na Chikapa na longueur ya 230 km. Kana parcours na ye incident moko temporaire et salemaki et bokaki bongo route ya poids lourd o ezalaki en panne et obligé ki premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a continuer trajet na ye na makolo. Marche oyo et se transforma ki na moment échange pe communion na population ya coin oyo. Na retour na ye na ville, premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a inspecté ki ba travaux pe voirie ya visite ya Athénée Royal ya Kananga. Priorité oyo accordé na ba infrastructure pe ba service essentiel conformément à la promesse au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki. Vice-premier ministre en charge ya économie, professeur Daniel Mukoko Samba, na séjour na ye kuna na Maroc a visité ki usine monene ya production des aliments pona ba poisson na kombo ya Fish Tech. Héritier Mapinde mi Fabrice Lundombi. Maroc ezali lelo moko ya ba économie africaine oyo ezali kotombwa na ndenge ya kosakana te pe esengeli ba mboka mosusu bayeba na kosinspire na cadre ya coopération sud-sud. République démocratique du Congo esengeli a diversifier économie na ye pour encourager to kotombo la production locale pour limiter dépendance boye ya biloko mosusu oyo esengeli kaka euta kalibanda. Fish Tech ya Maroc, géant marocain oyo spécialisé na production ya biloko oyo ba poisson baliaka yango ezalaki bongo point de départ ya visite ya vice premier ministre et ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba. Ba producteurs locaux ya République démocratique du Congo baza na ba difficulté makasi pona kozwa biloko oyo ba poisson baliaka. Na passage ya vice premier ministre et ministre ya économie nationale membre ya gouvernement oyo alekaki na usine ya production ya biloko oyo ba poisson baliaka pona oyo ezali kaka ebandeli ya solution na problématique oyo na République démocratique du Congo. Le grand défi de l'économie congolaise aujourd'hui, c'est la diversification. C'est-à-dire cesser de dépendre de l'industrie minière, cesser d'importer les aliments et produire ce que l'on consomme. Et dans le domaine justement du poisson, il se développe dans le pays de plus en plus d'unités de pisciculture, mais qui font face à un problème d'approvisionnement en aliments de poisson. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à venir visiter cette unité de production qui, en combinant des produits agricoles que sont le maïs, le soja et bien sûr la farine
de poissons arrive à mettre sur le marché des aliments de qualité pour nourrir les poissons et les élever dans de bonnes conditions, de manière à mettre sur le marché des produits qu'aujourd'hui nous importons en République démocratique du Congo. Basit mibale oyo, basit aéronautique marocain ezali basé na Casablanca, mingi penda Institut de métier aéronautique IMA, Pecoline, Aéropass, Yango et Yambaki, vice-premier ministre et ministre de l'économie, après avoir effectué tour ya horizon na différents compartiments, il y a deux usines aéronautiques oyo. Ministre congolais et économie nationale a s'inspiré qui na success story marocain oyo ezali na secteur ya aviation na succès oyo ezwami na partenariat public-privé. A kobaki mission de travail na ye na royaume ya Maroc, vice-premier ministre et ministre ya économie nationale Daniel Moukoko Samba a betaki masolo jeudi 22 mai na Casablanca na ba responsable ya Al Barid Bank ezali moko ya acteur majeur ya conclusion financière et développement territorial kuna na Maroc. Ba discussion ilobela kimingi ba mécanisme moko innovant pour na financement ya économie, création de valeurs respectueuses et d'unité humaine, pe les sous importance ya formation, ya transmission ya savoir, pe ya pérennisation ya ba initiative économique locale. Communauté famille chrétienne Nanzela ya couple botolo basala ki vénération ya très sainte Vierge Marie na thème Marie modèle de l'espérance nyonso et le cas qui na siège na bango kuna na commune ya Kasafu bu Christian Kangebeni. Marie modèle de l'espérance, thème Oyonde et Ponamaki pour la vénération y a très sainte Vierge Marie. Pour l'année 2025, yango ezalaki tiré dans Luc chapitre 1 verset 38. Mais moi ya maman, bondi melanga communauté famille chrétienne, nanzele ya couple fondateur Botolo, Papa Léon et longo na maman Valentine, bakoka ki korate occasion oyote na centre Cana na siège na bango ya communauté famille chrétienne. Naomeli naye Abbé Stéphane Mouzier, kiré ya paroisse Saint-Vincent de Paul, a Fongola Kiboye. Marie aza choix ya batute, mais plutôt ya Nzambe. Po andimaka situation oyo Nzambe atakaye. Abbé Stéphane akobaki na kolobake, Marie azali modèle ya espérance po amitika ki na makambo oyo elekelaka mayele na ye. Ya mibale alobaki Marie, alobaki esale mandenge olingi, veut dire ezali choix na yete, mais plutôt ya Nzambe. Pe asukisaki na kolobake, oui ya Marie et pas ya nkolo Nzambe, e bakiselaka ye ba grâce ya ndenge na ndenge. Ata kominyoko pe nkolo atika kaete. Tala leloyo, Marie la bienheureuse ezali kombo ya mwasi to mama oyo etombwama likolo ya basi nyonso. Pambate oyo asalaki ye promesse azali fidèle. Message kitoko oyo epesaki nzela na intercession moko ya kafu kafu. Ebongo tango chorale Notre-Dame ya communauté famille chrétienne ezwaki ba chant ya vénération à la très sainte Vierge Marie. Bondi melanga awa ezalaki bintuntu na bintuntu. Namkola lelo biso communauté famille chrétienne à travers service ya chorale ozako sepela teko kembisa mama na malamu manso ya sala kati na biso pa sala kati na biso pamba te communauté famille chrétienne basi bakaba yango bata gondo mosanto ngondo cardinal Jaou akabaka yango na maboko abonzaka yango na maboko ya mama bongo bo mokolo wana mama kuma mama ya communauté famille chrétienne ya solo nozana mabongisi ebele mama asali be yango wana na sanza oyo ya mama na sanza ya me tosala mokolo mobimba communauté bongisa mokolo mobimba toyaka kaka po tokembisa mama. Bon simba pe boyeba ke vénération mariale esalemaka une fois par année pe yango ezali bongo na tradition catholique à la très sainte Vierge Marie pe na suka ezalaki ya communauté famille chrétienne yango ezalaki entonné. Na susiato yangama bakuna na commune ya Nsele kuna capitaine Nsele atie maboko na elenge moko aza spécialiste na vol na bandako ya bato bolanda ba reportage.
un repris de justice et récidiviste ya matière ya vol ye akenda koyiba kaka na bandako ya bato nasi nakangi ye 3 fois nakotindika ye abimi natindiki abimi cette fois-ci nazotindika mpe kaka po ngai mpe na kolemba bango te le fait ya kotika bango nde bazocreye insécurité na justice oyo ya ngai c'est pourquoi azolia kasa nazozela baplaignard balia mpe kasa tokamata ye na télévision na ye voir parquet epai ya officier ya ministère public pour compétence po boye eza malamu te mais conseil na kopesa mpe na population ntango bakangi moyibi baya na ye direct bana la police oleke babeta ye ti na niveau wana merci beaucoup wenze ya moselu kuna na commune ya Bumbu babuki yango suite na ndenge bazali kosala misala na route Gambela bolanda reportage oyo Héritier Mapindemi basaleli bino. Population avandi na commune ya Bumbu moko te abosani wenze ya muselu ezali bongo wenze oyo etondisaka bato ebele ba mama to pe bandeko mibali batekaka na esika oyo kasi na ndenge bazali kosala misala na route Gambela misala epusani te penepene ya commune ya Bumbu wenze ya muselu lelo ezali lisusu te babuki wenze oyo pona ndenge misala ezali kosalema ba mama nyonso batekaka kuna bazali komilela balobi basali ba memo ya ndenge na ndenge epai ya bourgmestre voire même gouverneur ya ville ya Kinshasa po ete balukela bango solution ata esika mosusu ya koteka balukela bango kasi eloko moko ezali koloba mananu te siko toyebi te bango bapandi wenze siko baotia biso wana pasi bapatie na balati biso place te bango bazo bapandi biso wenze so tokende wapi tole esika okende te tofuta mpe mbongo leta tike tofutaka salongo biso tosalaka siko juste tokende wapi balukela biso place tokozala kaka atati bakosala point tokozala kaka wa tozala bana bakofuta bana baklase sikoyo tokosala nini balukela biso place eloko ekomeli biso ezaki efike baosala nzela babuki biso wenzo esali déjà plus de 50 ans ni batinda biso quelque part poto kende kodebrie batindi biso te batiki biso kaka ndenge wana jusqu'à présent toomona tata moto ya kolobela biso même moto ya kolakisa biso ata site moko tokende koluka toyebi te so tokokende wapi parce que depuis tobotama ezalaki c'est vraiment la concrétisation il y a promesse il y a gouvernement et dans la nationale et dans la provinciale et ça c'est pour la mission population ya Bumbu et Makadam bon ah zaki bad zo beta bale zaki nzela munene zelu mais marché kufanda awa wala yekubekisa nyoso bon apa bango bakota aba zaki kwa ouais tel gouvernement provincial zali il a fait purement ya commune mutaye ko tsa bango awa yem to ko bango solution ça regarde pas le tête de ville dans ça Biliba utikolanda ezalaki bongo ya Alain Luzaya Dioto poursuivre édition na sopa rota Sabino ndenge station moko ya carburant kuna na direction ya Elengesa na commune ya Makala et commune ya Yango parking po na kobomba mituka bola na reportage oyo Héritier Mapindemi basale bino. Boyina ville ya Kinshasa makambo ebele ezali kosalema tuebite soki population ayebaka to pe ayebaka te bota la station ya carburant oyo ezwami na direction ya Elengesa précisément na avenue Kimpaka station oyo euti kosalema kaka ya sika kasi na mbala moko population oyo aza na mituka ba 3 pneus to pe ba moto na ye ba komisi station oyo parking esika ya kobomba mituka tuebite soki na ba norme nini ba koki kobomba mituka na bango na kati ya station tuebite soki ba responsable ya station oyo nde bazali ko autoriser to pe koza ba 2000 ba 3000 pona kobombela bango mituka kati na esika oyo bongo soki dega esalami bakotuna nani pamba te station ya essence ezalaka parking te mais awa na ville ya Kinshasa bota la station oyo na Elengesa na avenue Kimpaka ekomi na yango parking to banzike bisika ya kobomba mituka ezali bisika mosusu kasi ba responsable ya station oyo soki bazali ko autoriser makambo oyo tuebite soki na intention nini biloko ya boyi ezali kosalema. Séminaire ya kafu efungwami lelo kuna na église Les Rochers frappés oyo ekamamaka epai ya pasteur Médard Kakolongo boye bakemilulu oyo ezali ya une semaine ndenge bafungoli yango lundi 26 mai boye bakoclôturer yango dimanche 1er juin boye bake église Les Rochers frappés ezwami na avenue Momboyo numéro 41 na commune ya Kasavu bubokene kobondela pona mabota na bino. Événement eye na kati ya Kasavubu bana na nzambe boyo kelanga eloko oyo église
les rochers frappés na bokambemi ya apôtre Médard Kankolongo Kalala babengisi bino na mobange na séminaire epai wapi ekobanda di lundi 26 mai au dimanche 1er juin kuna na siège ya église na bango ezwami na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu. Bana ya Angola, bana Brazzaville, bana ya bakomine ya Nzinga tomoni bongo ngiri Lingwala, Selembau, Kalamu, bobenga bibino nyonso pourquoi pas ya Congo mobimba na mobange na séminaire oyo epai wapi mama na likambo lango ezali la délivrance sur les ordres de réclamation boya yo moto tambolaka obetaka ba porte par-ci par-là banzela ekomela yo molili mabulu na mabulu solo ya kimpuka balatisa na nzoto boya à travers mobange na séminaire oyo kolo akomi monisama bana na nzambe bobenga mibino nyonso tu na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu boza mobimba boya na séminaire oyo epai wapi ekobanda lundi 26 mai kino dimanche 1er juin oyo na semaine ekobanda kosalema de 16h à 20h et bongo mokolo ya dimanche kozala somo kitu moko ya kafu ekobanda de 7h30 à 10h30 boya ebele kolo akosokola bino akolongola bino basolo ya mabe ya mvindu oyo moyini satana alatisa bino nde tolobi ete mwana nzambe osala na Brazzaville osala wapi toutes les communes ya Kinshasa tozokutana biso basola Kasavubu cette fois-ci basolo ya molili oyo totambolaka nango partout makambo ezosimba te mbaloyo makambo kosimba advienne que pourra oyo aloka yo fatuna mama na ye okotanga kindoki pona nini kuna à travers ba prière ya makasi boko za la parfumé à travers makila na Yesu boko koma na solo ya kitoko na nzela ya mabondeli oyo ba miracle ya kafu ekosalema ebongo botuna ngai orateur ekozala kaka yemoko apôtre Médard Kankolongo Kalala boya ba prière ya kafu ekomi monisama botuni ngai date boyo kamalamu na beti sete yangwe kobanda du lundi 26 mai au dimanche 1er juin na ngonga ya 16h kino 20h pe dimanche na ngonga ya 7h30 kino 10h30 boya ebele na avenue Momboyo numéro 41 boza mobimba okotaki kao okobima na solo ya malasi ya lola assemblée na biso nyonso ya commune biso baso tokozala centrale pona kokata basolo ya molili kokotisa bana nzambe na saison ya gloire nzambe oyo tosalelaka aparfume yo kapela oyo ekenda sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ki bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde luvunu tozali awa na province ya Mai Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya bastafaka na ndenge ya defrote ebongo pene bozozo staff connexion en direct de kapela meka okanga ndenge babenga kango donc ndenge kaka boyebi kapela ambiance weza kakuna ndule modèle bafukusela kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe banyangolelio litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fumi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya Kutu famille balelie bele na Kinshasa boyo kasikoyo jento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga komona ngo Miko Okangama connexion en direct ni kapela na Kisasa pour odami awa raisonnement nomba moko boulé kapela na Kisasa saka togo jaka tabangulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka nyoso to sao ba salaka biso pe to salaka ngo togo jaka taba ngulu chaque jour to na somba ba balenye uta likolo to gorge a to bandaka 6h30 ti 21h bakanga ekala biso pe to kati musala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na kojoindre utile na agréable pour na kosekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo oh masa
Mouton ça 10 ans à bolingo. Il faut moi des matchs naé. Mouton ça fait 10 ans à karaté. Il faut moi des matchs naé. Ça 10 ans à karaté ne mouton à tambola ka pomba. Yo, qui va yo na bête. Qui va yo ça mais lemba. Bon mouton ça 10 ans à bolingo. Attends que papa me colle à 6000 zeki. Il faut moi des matchs à papa. RDC za mboka ya diversité, mboka ya ambiance, soso pembe azanga mboka te. Soki kaka ba province ezui wa moyen à travers projet ya 145 territoires, batu misusu bakokima Kinshasa. Kasi ba comédien, kombo na yo nani? Comment on a mboka avec kasi misisa ba comédien libula wetse banka zezina kutute mbana mama nanga fia mama nanga po awe banki na tosoma mbo apoto banga mi binanda kumasoka. Likama Protiva pesa potopota qualité qui peut acheter aux alamkolo to mona bino so bosengeli komela yango. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protiva. Protiva. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka belaka te alembaka lembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protiva, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Tozana communiqué moko awa ya Metelsat par rapport ya ebandeli ya saison sèche na ville province ya Kinshasa. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse azali koyebisa na public nyonso ke date moyenne oyo ezali prévu pona ebandeli ya saison sèche topé eleko ya elanga na ville province ya Kinshasa ezali bongo le 25 mai 2025 na marge moko ya dispersion ya plus ou moins 7 jours ba date extrême oyo etalisami pona effectivité ya saison oyo ezali ko se situer entre le 18 mai pona marge inférieure pe le 2 juin soki to connaître mois retard. Boy tendance pour na saison sèche topé saison ya ilanga ekozala bongo na poussière makasi pe ekozala humide malili ekozala makasi na tina wana Metelsat azali koyebisa na public nyonso esengeli bazo ba précaution oyo elongo bani pona komibatela contre état climatique oyo na période ekozala caractérisée na baisse ya température, c'est-à-dire température ekozala ya kokita makasi pe tokomona ba poussière ekozala ebele moto nyonso esengeli ayo kamalamu pe azo ba disposition pona eleko ya ilanga oyo ezali kobanda mokolo ya le 25 mai 2025 ndenge communiqué ya Metelsat etalisi. En tout cas, info lingala journal ya peuple ya lundi 26 mai 2025 yango yo. Et comme il a souke papu nazaki na esengo makasi ya représenter yango ceux qui vont sepela kinango. Bon pesa vraiment merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda oyo azalaki na édition na sima caméra tozalaki na Igor Mtingi montage simba maki na Christian Kengebeni journal na peuple zaka supervisé et pas ya héritier Mapine Mbande ko botika la malam. Au revoir.